Eloko na yoka kama na population na biso bachela biso distraction autre simbaka mito attendre comme trop tard. Au moins merci. Donc malem na soka ba analyse pour sentir que ce que ça vrai to fo yoka. Au moins nga so na binga c'est que yo ye mutu nyonso. Ngana nzoto to sakana délai. Nzoto ko rembourser nga selon makasi yo apesa nga tant na zakine makasi. Et comme on a l'air moko benzoto bandiko le manyo se na ko sala ko linga sute. Nazalaka na obanda kalosala na ngani nini miko bandiko le masoko ninga force ko belo sakani okufi ba kongolo re bazwa vike te ko bonga ngesa Kongo te nzambe na changa na Kongo ngande courage ngi osaka na zwalipa mayela ko zane konde saka classe te pasi avion okuta nango depuis okola ndeko saka ko mekengo ko mamdiko dikokoto le 27 juillet ya frère Mike Kalamba mayoboza ko zalande na tante ko benga ngane église na gogo ya na ya tena se pelisa na mutema na zawana te vome na ya to katokwa na lingi nzambe te nzoko tena oke na nzambe liboso menzoto landika popo na mbongo kala tena tali kitala mata mezo nuna soki na bimi na ria boko sekanga sambela kama bimi piaka kopia matena ba chrétien lelo te to pia wakala tala ana alo ba polele wako yokanga merci ba chrétien lelo ba lingi nzambe te Bake na makamna bango simba bongo bakumisa nzambe. O nzamba ngaka landana nuye. Mama naza polele. Koza mosala nzambe pona na Kongo baponi mino boleki ebele koleka bapagano totalement na Bible. Mosala nzamba sele kamoni mutakuwa lobi babenka na église na apprécier. To mona mopagana sele kamoni mutakuwa habiter tikino nyos aja ke no hôpital. Yeso akumisa koleka chrétien. Mama nazo bano polele ki chrétien za yonanga. Motema no jugé na miso na komono tangi Bible ndoko na ferto za nzambe te. Pasteur Moïse Ozalaki. Obetanga mabaku pamba na makametali ngaite. Baza ba frère nangana yebi bango nyonso. Pasteur Moïse mbia bengi sanga na kenda participer na nzembo na ti lelo ezali. C'est un bon frère pasteur moko kitoko boba na yebite. Ayambanga bien tout cas kitoko ti lo na nzembo na tika lokola na histoire. So landi bibomba bomba na zakana kati biso tuna basai sai. Normal. Ela mutu mabete selonga. Et ndeke wana za makamna bango. Don à l'air open d'affaires mon contact comme un dictateur. N'a le bango polele. Un président africain sur sa boboto mandane aux amabé. Message au pesa na. Nazo pesa oui. Il faut un cri de lion. Lion sur ka gagne même ndekalenga ka. Ça on a cri à table ba ko connaît pas dame yo. Comme na l'air onde mobuta salaka. O meke chemno na ponga bia katimna mituna miso bato. Kama so engagé mino ko kolenga. Droit de l'homme ya. Mobuta droit de l'homme nini? Ba on ba ko ba mimboka. Droit de l'homme de Bomimboga. Baoni bayaka mobuta longola bango bomba bango batokena ka bakena mbuso wapi. Mama, toba makamdenge zali. Yoko bokomi musique ko zonde place ne siko yo. Musique comme nani awa. Bokomi musique na Congo somi. Dans musique est 8 places. Ah, et botoli nyonso. Ti o kama na le thème comme tu sais comme orchestre. Tiens. Quand il comme c'est le ko somi boy. Comme il orchestre ko. Tiens. Il y a rebelle ko sala pour msamboka bo sundoli. Bozo wele ko sala soki arena 3. Ya. Wa misa culture. Mama mboka oyo. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile Silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein?
moto akosala 50 boîte na kati ya king chez Djonga chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Oza Mobimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Afrique Info. Bienvenue dans votre émission Culture et Business. Donc je suis toujours là, Néné Sabine, sur le morning, bien. Et parce que vous avez information sur si à toi précisément dans l'Umité, dans la commune de l'Umité, quartier Kingabo, donc bon mon rail, ma sola rail, il faut te mettre là, rail comme arabe, tu vas traverser ça. Donc tout le monde a le sous-train les gars. Donc je dirais d'abord un grand merci à Chilio Kalombo donc de Montréal, Chilio Kalombo de Montréal, Pourquoi pas Vanessa Laoula et à Francine Kadidi. Merci à vous. Naïs Sabine Nazanga monté comme d'habitude. Nazana Pasteur John Oboyebi déjà que Naïbi Kebio s'appelle de la place Boza, Europe, Amérique, Afrique. Bien sûr, d'ailleurs, c'est pendé bon mon Pasteur John. Bonjour. Bonjour ma sœur. Bonne. Très bien par la grâce. Qui m'est allé hein? Na kasi. Évolution mambo nene. Non, ngama kamigenda bien. Mkolbo mona kaki na kina zongi te seki awa makambo ici ici. Oh, on OK. Partout. Kozaka moumba mokilité. Ah bon. Zaka moumbu ya makambo yo moko zo mema vipese ko peso raison. Wana chaka na mutu. O balongwa kisasa bakena mboka to finga bango pamba. Bakenda paso ba mona kimi ko pesa bango raison na vie. O balongwa bakena ngola bakenda poto ndenge moko. Chaque muta centralaise ko tera makambo epesi ki kimia. Kotika na place ite batu ba betelo maboko même zo sentir ko zama mal à l'aise. Comprendre nga très bien. Tu comprends vraiment. Et Koti. Merci. Pourquoi na revendre la TV na tela ndenge na zo sepia na mboka te me bango bazo le kaka na misu nga biso to nyoko maka. Vo mena kimi sanga musika na mona makamna bango tena zalale à l'aise. Sans comprendre de vie. Parce que keba na muto azo tika la place wana mais azo sepia na place ngote. D'abord comme contre yo moko. Oyebi? Et ana makambe bele ko sala simba na vite po yo moko déjà contre likambo zo sala. Mboka ezanga hôpital mais pour que mutakufi na mboka ezaka pas passe n'était sans comprendre tambola ta dimbo ko mona jamais docteur ata moko ko malade makasi na mboka ebika na kotongola mais pour que mutakufi rare à hôpital ndenge na ndenge mais pour mona bibembe ya koloba te pour comprendre place ezaka rare ezaka cher parce que ezaka belengi soko makexé est-ce que train légal sous train le kaka nango ah il est kaka donc il est kaka oyo ya ba travailler à 6 heures na pourquoi série moko besaki lokole kufa depuis mandat ya président Fatia ya ezonga to comment mona comment kozonga batu bazoma équilibre moni transport de comme embouteillage or 13 ans embouteillage te bon va na to moni penande batu bazota ba rifilar ba okende ko depuis na Zandu na ndongo zo mwana poko ba utaka gare centrale bazonga tu ba rifilar ezola serme ba sine boboto ke to lingi pays to ke malem bolingo mobuto azaka nango kala na série Zaïre pour la population ekenda wapi
soko so comprendre ngati to bataka lisolo analyse ma sœur to ba likambo to moni normal yana makamtu to kocha na prière musu priorité yana makamtu ngana photo lo kato tuna o juste to zawa wapi mboka lokola Congo eza na bomengo to te mais ndenge to beli ba mboka misu na Afrique zo progresser ko le kabiso to leki bango na bomengo na kosi te zo ba pelo kwa ba Gambie Swaziland Comores kompeka mamna lo ba wana soko vandi pena ba 70 to kola to saba na mike to kango na matoi te mais lele mboka ne komi na kiloko le kako Congo lisola ndako to ko bomba poto saba kolondako sikotoke malembe tangu ngana oto bima poto kende ba kop nzelo kende ayo moko yebi est-ce que embouteillage misi to kutala kana nzela ezaka ba fatire le kebele mabulo le kebe ebele parce que mabulo na pona ko bamba esera kaka nini yoka analyse nanga na zolo belo makambo to zaka clair mboka moko to ko kende ba bongisa babola mais babola ba zaka lesi ba taka ba konzima la lesi te na uti tour mukia en Égypte moins de semaines en tout cas to tamboli tina ba province na zoko saoté rien à dire to moni babola baza mboka moko te zanga babola mais au sentir que baninga bachela baninga kimia ko bongeza courage na ngande na ko bimana courage ko teka to musala na ko forcer na zwa mais makambe tali l'état nenga bongela la population banzela to kutinyo soki kimia awa soki to vandi banda po matete tioko na gare santé yongo mabulu combien kota 7e mairie okamwa on a le bano yebi kende banzela bongolo mama to boité nyonso to ko loba te mais au juste to soki na mboka wapi place des évolués comme Kermesse mama batie baston na place des évolués eloko na yo kaka mawa na population na biso batie la biso distraction auto ko simbaka mito attendre comme trop tard au moni merci toke malem na soka ba analyse pour sentir que sur les vrai to fo yoka au moni nga so na binga c'est que yo ye mutu nyonso ngana nzoto to saka na délai nzoto ko rembourser nga selon makasi yo apesa nga tant na zakine makasi et comme kana l'air moko benzoto bandi ko lemba nyonso na ko sala ko linga sute na zalaka na obanda kalosala na ngani nini er miko bandi ko lemba soko linga force ko belo sakani okufi er ona siko ona lona kina bo jeunesse ndeko bomba ngana kimkolo tina ke nonuna pianga kimia ki jeunesse a Congo ezangisa misala bali bana bapesa misala moko ya makasi soko force ko kufa valeur ko kapo bazenyo ko biso mingi ya mi bale toke ba Congolo reba zo afike te ko bonga nangesa Congo te nzambe na changa na Congo ngande courage ngi osake na zo alipa mayela ko zane konzo za classe te passe ya vie ko kutana ngo depuis okola ndeko sake ko mekengo ko mamdiko dikokoto babari ya exception na distraction tala ba jeune ki sasa ko paluka kateme na poka babari nyoso plein basoka mbongo wapi ndepase oyeba tolanda distraction ko lexaka le to comme ça ba lokwa place à mabibi na ke va na lex salaire makamba pe singa kana na pa na lex salaire l'air tango zo kende pia kate faut que na 3 bien 3 bien zo kende kana ngo afeni na yo moko na nyonga mapa na tongo fu o futite toke malem ni nyoko bombela yo lobi yo mtolinga kwiti nzoto zo kende ko lemba posi qui est sur bomba afeni na yo ezate to ko mana aji moko boy ba meka ko bomba fit rum to tela ba ko ba na mike o remarquer le ki na moko to ya moko ba tanga kite so ba ma pesa fine forme ba kende banzela voyage ba sala ba mbonga tina te to seka me ba sala konzo akoma na mwasi na bana yo sala ki fine ambiance to zanga veni tango ko ino ko chele motema chaque poko na keta le kinanga nde place ba to za organisation na fi ba meminga ngambo Redi amisa loba yo bomba raté tango yo zo yo bombité tango muni ok analyse to sokende analyse sa priorité prière eza kokota lola makambo etali vie eza sagesse nzamba pesa mutu nyonso na vie eloko wana ezaka na batu mingi te balata mababe na bango bakabela batu mosusu ondre botambolaka na nani to otambola nga kolonga kote na kokenda memi fi na nga na buso bamama asali nini na yaya nga kolonga ya solo gi basket oyoki na Patrick Negro nga kolonga merci nga moko kolonga ye comment na so memanga na maseki ne bamela batu mosusu ngambo c'est ça on a le belo sérieux tala na beti banalise to yebi ki sasa malamu mais batu misu ba ko uta ba Kongo auti ki sangani landanga bien tango aya batozo seka kuti yo mutambo ya mboka oko remarquer ayibina lingala te na courage avion nzamba tana batu nyonso akomanda ko beta ba cop moko nga vrai kino na kalika piaka ya mazo simba mbongo mais na munoko lingala yebi bien te parce que courage comme comment na mbongo koleka ngam tunabi ki sasa uti wapi eloko kanga ba kinois
bakino distraction nazolobela yo bakino balingi masolo na monoko bamisaka nzoto te masolo bakino babetaka lokola actualité bakino bakoma lokola bajournaliste po bino nde boza na droit ya koyeba évolution kolakisa bato awa eza nini to toyeba mais yo jeune garçon jeune fille ovandi na oboye tanga oboya sala cop oboya teka oboya landanga bien mama na vie yango mpenza mazaka na parti pris. Comment ça? Oui. Azoba na basi apesa bango privilège ko bonga ça va souffrir. Mama bozaka na chance moko wana mobala ko choka litoi na poka nyonso ya komi ya yo. Poko mi ko betela ngo tolo. Landanga bien. Mais mobali soko moni eloko na beteli tolo c'est ka kembi poazwa. Mobala to moni na kechi na lipapa c'est que poazonga kembaki. Yango moni ko ya mobali za sinya bagarre championnat on est si la katecho mukocha mutu na mabele. OK nango. Nazolo ba polele. Sikoyo eloko ezoboma biso na Congo ona ozongela pe na oloba distraction apeye kotolo na mutu te nzambe pa pambola talaka Congo te er tozole la Congo za na passe que lota misuli lero bazoke no futa ba garantie ndako ba futela er yozolela ndoso manaji pa $100,000 o comprendre nga très bien er tozole la lela ke na aéroport bazo voyager la réunion nyonso kende na commune mabala yele kende na mort bibembe nyonso zo bima na pi aker ba bibiso liebe. Pas comprendre. On a le polele. Au moins une vie, n'est pas comprendre la vie. Ma solo musu toringa ko kota ngona mutu. Sata za limité. Sata kota na poche nyo sauté. Lokola salama sumu abimaka nao ya salite to bambela ke or pe ignorance na des autres to kweya wana. Ya na makamsu sata ko kango musu sata ti exemple. Pia ke lokola nga tongo tipoko na saka rien. Mona ko zata 2000 francs ngai. Na vanda kanzala nanzala kotala bato balambi po bachela nga est-ce que sata ko zela kanga penda kanga nga piaker or piaker kuti lokola nga sona na mwasi ko tatalika kolala na nza tongo tipoko kiminda ndao mwasi nona ko kinza na ngata kimi bongo sata ko zela nga na nini Furande matunaka sata tala ka bato blokaka mama on est toi le roi Furate Carlo Munda okango na nini mama dotano oui ma comme si peut-être bato tunanga na ouais ngamo na beta karki po mu comme si yindela nga ngana fana penda be na lala na butu soko lingo lala ko pona ka kusente ko bende na pongi kenda ko la penda cha mutu ko tamira makwanza pomira makwanza pia ka pongi passe wana siko kota ka raisonnement banda ko raisonner au juste penanga na yela ni calculo yela ka mutu nyonso soko lingo bima na trou ya difficulté mutu mususa peso conseil te ko leka yo po pas yo keze ayo moko ça c'est vrai ko linga ka te mutu muso ya mbatoli na yo ko leka yo kolo yo yeba yo te nga va mutu pia nga conseil fonga mona remarquer que nga moko ça ne va pas na ko kata makambo ndenge ni comment na butu nyonso ngala mukaka tongo na tala kaka tala eloko na loba koma nango okomona nzele ko bima lipambo leponaka kosambela to te kosambela za makambo alola limokili lokolo ya ozana droit zo alipa yoka nako kende place tel ba finga moyibi ndumba kota una na yindi sipo ba finga kota na ko kende so ba yibinga to benga cop ko boya ngate pona to sala mabe lokolo za cop nature ko simba ke auti ko sala mabe mais ke cop si e simbi sko ba chrétien bazanga calculo. Oh, mama nazolo ba polele tala ona lo bokundi mangate la plupart ba chrétiens ba pekisa ba ninga ba semble likola comportement tous les chrétiens moi si mo bali remarquer sur 100 95 ba lela kaka ba kutana kana bitumba wele kia ba pagano chrétien bundisa makaka aboko bima ye moko komi na poko alali nzala ba mekiye boko mekona nzala ti wapi mama est-ce que yebi ke banzete mingi ko la taber lokola bato ndeni keba na batu ba priya ka pembe na bino basala ke loko te bakatsa ka banzete nyonso a quartier na moni nzete sana misala molita misala ke tana ba puko bele boy bakimi moi lokola yo za nzete nzamba sala soki na zambo kuta banyama zaka na nzete ça c'est vrai siko le bani ko lo ba nzete ba frenango so ba ilibe libela est-ce que nzete ke mikumba na yo elongwe te ba chrétien bo sosola kopiaka matena ba chrétien lelo te to bien wa kala tala ana aloba polele oko yokanga merci ba chrétien lelo balingi nzambe te baoke na makamna bango esimba bongo bakumisa nzambe o nzambe ningaka landa nanu ye mama naza polele tala pourquoi bapagano nzambe atikele bango liberté bazalaka na vie facile koleka bachrétien bachrétien beye toki église me toza na hypocrisie mopagane soki abina amelaka na ye
boko uta zongi 3 bouteilles na tinda zo melaza à l'aise ana kashwa mututé boye bikazaka na ebo boye na bobo to na mabena babika soka juma mbonga melaka mibale na ye mais keba na mokristo mokristo ya moni mina tomboli koma nzambe banzambe alléluia prière moulai lokola prolongation maman na permettant à kendaka soka zo sama kamna kobata maboko je te dis maman eza na batay musuko betele masola fina otako panza ngo pa basi na bango ça c'est vrai na lo ba polele koza mosala nzambe apona na Congo baponi mino boleki ebele koleka bapagano bamo akoma komiponama mama la mukina tonga miponami o nzambe aponinga soki nzambe aponi bapagano koleka bachrétien ce qui fait côté ici pour majorité comme il prie au parlement na kizaze bokofanda be 40 église abimiawa appelle à Congo ezaka ndenge on comprend très bien toke malembe on remarque que dimanche l'église toyebaka ya minene ezaka su mingi te et comme église on a pas comme ozomona ba église mona ba poche ndako 4 personnes batie bakiti obunga te sero akota bato kwa roulage atozoleka yoko kota kiti ezawa o sentir que tolingi nzambe mais modèle nyonso on na ba no polele siko vérité ya vinde bati bato ba ebité to kima vie à partir de la prière o vie ba fronta kango na nzoto kwa koyokanga ton concert mon le 27 juillet ya itoko makasi eza mabete eza nyonso lokuma ezongela nzambe o comprendre nga maeboza kozala nde na ana tante mama na koma focaliser na makambo ebele nga 10 minutes koma penda yo yebika kozala te nde nini na kozala te mama ba yo tikela invitation nazo bano polele so na bina kozala te na nimali na soni te na koma osala makambo na zomona ke kote na ngeza wapi ona bano clair na koma okene makambo na zomona ke intérêt na ngeza o intérêt na ngeza te na kendaka sute je te dis devant Dieu okobenga nga na église na koko ya na ya te na se perisa me na mutema na zawa na te vome na ya to katokwa na lingi nzambe te nzoko to na okena te nzambe liboso menzo to landi ko popo na mbongo kala te na tali kitala mata mezo nuna soki na bimi na rien boko sekanga sambela kama bimi piaka ingratitude ekomi na Congo makasi ingratitude ezalaka depuis kala wana chana mutu mabe ozomona lelo ezalaka depuis na tango ya Yesu eko bima nde po topesa ngo liberté masumu mingi omoni volume mati eza boye oyebi kala ezalaki œil pour œil dent pour dent bakuti na mabe basali mpe mabe lelo volume mabe mati po bapesa ngo accès bato baye na accès mabe mata mindele comment ça manazo banoka yokanga bien omoni ba to ya koboma kala koboma ezalaki pasi so bakangi mutu abomi mutu bazozola kwa brigand ndilo leki ata soda na mutu ya mabe mais lelo kobomi komi tolere po ani bajuge bakoti classe landanga o bakoti classe bazwi badiplôme balati babilamba kosambisa ore bokatelaka mutu asali mabe etumbwa makasi bokomi kokoma na privilège ya kopesa bato basali mabe privilège oyo abomi bokotele bobi te abelaki mutu or abungisi mutu landanga bien boke bombe na makara o to dresse ye da 4 bobimisi ye makoti da mutu mabele tant mutu musa ko tala wana batibi accès ngape na continuer place mabe mataka batika kana place de conversion moni ka danger ça Congo e bébité makambe tala on a le bano clair même en RDC soko tali passe ya Congo eza population te mama population ba forsaka yana bana mibali msuna ba so beto makaro accompagner bandas ana Congo sala ta ba 15 ans 20 ans sala place mo côté mazana mwasi na bana bombaka fondi mai Congo ndezo rendre biso mauvais service wana so clair ba debo ba sala na TV na ba bikyo ba signalera nini Congo so ke na kokweya na ça clair na zolo belo makambo so yo kinga tolo bakalika mundenge za omoni mutu nokelaka mawa président de la république bazolata eber moko ezangatili na bato atia kanti balingi nzoko balingi ete mama ngana tambo na bapayi misusu bokolala na ntongo bomoni libulu ebukanaki basi babambisa boyeba oya awa te ebukani bamoni na nzela bango moko balekaka nini babetaka karame mbongo ezo bime futaka bango cher po ezokweya ti lelo place na regretaka mais gouverneur asika bimi tom sumamba bien oya mama soko ozaka na masolo ba gouverneur asika presque ozoboma Congo oya kala azalaka nani ya sika nde azala nani koyaka na maloba oyo te boye nde bozoboma mboka mama nazopesa conseil nazoba no makambo so itala likambo etala intérêt lopangu kozelaka te mosusu aya oyo koya liboso simba kombo lekisa salite longa lopangu so ozo comprendre ça c'est vrai tala modèle mboko elingama te nayebi te na pays ni na monde tokokuta oyo elingami te lokwa Congo
Biso na biso. Même lui fait le zabo aussi caméra mo combina. Oh, eza bongo. Na bisa yo. Nalobaka on yesu ye mo. Mama na zobe telo maselo polele. Boko zabo aussi caméra mo non tout le banani ba komba na tongo le bozole la me bozoko boyo komba. Wa ba on ba sinya mboko ekufa ba mwa bazali felo kuna bazoko. Na zolobela au sérieux. Kozala congolais congolaise n'est pas dit que kozana mbongo to tangate. Ezali kamba patriotisme maman. Tant to tambola komanga kuna akolo Congo te. Na kuti paro na kutia. Mutu lokola ngana ko wanga na Congo na seconde. Ngana ko kati ya Brazza na komi congolais Brazza. Na ko ke na ngolo na tika na ko ke poto na tikali. Comment to zaka na souci mboka na so poto za aw. Siko na liaka sampa na ngote me kamsu na lekana mona kana nzela sanga souci. Toke malem. Banzela na no leta auto tambola ka ba bukana bukana. Ozo remarquer te ko reba bamba batiki. Ba komi ko leka pembe na banda ko ba tumoli ba mabulu mo ba leksa ba singa mo ba sipika pete batiki susu. Finalement même li boma azaka na désordre ya modèle ote. Oh na lo banu makamuso yo kinga. Tambola o mona ba tumoli su ba mabulu moko boy. Oyebi yango. Ba mabulu. Et puis na eba eloko sa bango sa lokoso. So ba motivation di kamoko bimisa mbongo ba ka bo manzoto ndere ba ngi misala. So ba mbongo ngo ba lié po ba koma na finition ba sundolaka. So Congo c'est la kanani ko pesa solution mais bosoli mbongo mboka ngo. Mon passe mo konzala ta kabe. Ba longoli ba salité ba tika mo suka. Ba bimisi ba salité ba sundoli. Ba yena banzelo ba cha ba câble moko boy. Ba pembe na porte ndaka ba tumoli ba tu câble ba tiore ba sipika ba tiki. O qu'est-ce qu'on anzela? Banzelo to le capitaine ba makadam ba prince. O mona ba prince ngo mabulu o ya kala batika ba ya sika ba finalement toke na mboka wapi. Nzelo o yana mo pende no tambola na kisasa ko esengo ke to tambola. Mama, ilo kwa boto lo banini. Mais soko tay na TV ma réunion ba sala mama. Ba réunion. Tu me souviens belango ba français bien. Ba français ni. Mboka sezo ke na ko beba fumo tenga misaka français. Mboke baby français fait bébé. Chilio Kalombo de Montréal. Oyo qu'il faut français bébé pour mboke etambola bien. Nazolo bela yo tala. Et ça la nga soni moko. Na lo bano ko tambwa na ngana mawa. Mama za bisika musoko le kate. Na lo bano clé. Koleke koma banzela ko pona. Okokota na kati ya kisasa penda to sillonner. Wana ta wana te mama kota bongolo 7e Amerika kwa 7e oto ebaka pole ka kota ba bondeko o kito matana yolo medical ozo mona ndenge barabara ezoko ma poussière makadamo to ebaka ezalaka mama pona l'état sala ngwe kolia combien de temps est-ce yonde okanga budget Congo so komi na rond-point yolo medical tala ndenge bukana mipanzi batika zwanzela no kende sko ti ole kanzela kimbangu paka ndo bima na kote ya Gambela tala ndenge bukana mai mo koma na kote wana mama soko longo wana kende na kote ya Asosa kende na kote ya Sayo ona olo bana yo kende na rond-point Gambela tout le ya likolo na ese mama mboka finalement soko longo wana bisika ona otanga ba point mais partout mboka baby banzela ezaki nzela otoyebaki ya Kasavubu oyo tuko banda poste chebi na pongabi mama tilelo kende na victoire o meso ke victoire po koma na kote Ethiopia koma na Gambela banda na ebaki sera ba président Kabila tilelo ka libulu wana ezo buka na ka ko bukan centre ville me baringo ni bolekela na TV na ba cravate balobela ka mama mboka balobela ka mama na biso pasteur to zonga na likamba pasteur Mike Alamba chance ni no pese na concert o ya le mama kokenanga musika te makambana etalinga ite azana emosala nzamba azana conseil na ye wana to le tole makamba est essentiel mama wana zadi kamba mutu moko ba chrétien ko benga bango ba chrétien bakende te mutabongo saka mitema ezanzambe ambo mama nzambe na bongo saka mitema okomona ngane église na yembi na tutuki na koya langi banjonga nde mutu mabe na koya église okantinga mutu mabe njonga mutasaka malama ko inga total ngo na bible mosala nzamba sele kamoni mutakwa lobi ba bengta na église na apprécier to mona mopaka na sele kamoni mutakwa habiter tiki no nyos aja ke no hôpital yeso akumisa ko le chrétien mama na zoba no polele ki chrétien za yonanga motema no jugé na miso na komona tangi bible njonga na fleto za na nzambe te oso yo kinga mais ya pasteur Moïse ozalaki concerne mama oyebaki yango obetanga mabaku pamba na makambo etali ngai te baza ba frère na ngai na yebi bango nyonso
Pasteur Moïse Mbia bengi sanga na kenda participer na nzembo na ti lelo ezali. C'est un bon frère, pasteur moko kitoko bo na habité. Ayambanga bien en tout cas kitoko ti lo na nzembo na tika lokola na histoire. So landi bibomba bomba na zakana kati biso tuna basai sai. Normal. Ela mutu mabete selonga. Eyande ke wana za makambo na bango to ngalo bela ka makambo se ngai yo ye na kati. To landa ka place au Congo zo kende. Oh yo so mwento moni yo nanga. O eza barré. Termini c'est ça Congo parce que suki sabiso nyos. Mama bazana poto bafanda kuna mba changa mutema kana Congo suki zaka awa. So comprendre nga. To ba ka likambo ninyo osala baninga ba kemba ka misuba zo ka kimia. To ba escole kama ba kuluna komi partout. Kuluna fo ezala mama yo te so comprendre. Tala kalikiri bolo baka tala moni mukolo ba analyse na lo baka boko comprendre ngo boko timbra ke ba faute ebele bo moina bandumba na miyibi na wapesa ya bangote ba ko lata ber à partir de conjoncture pas si moko te même mutu na fa normal so comprendre nga et là que ça me mabiso nyoso ça mama difficulté yo za na maîtrise ko bomba pas si mengaité yana mutu musoko mwana za kuluna mazana engagement moi ça tchazem pour moi c'est na bima na maternité sengimbong tanga meki na fa normal ajuta ke kotika copine na misala nyokwami ay ko mona facilité botola mutu ya ko botola ni nyoso to na pays mama tozana bamboka moko na lobelo yo kanga très bien tala omani makamna lo bawa kulune feza la pona conjoncture mboka conjoncture à pays l'équipe passe belé ya ba bibi na ba mama yo kanga très bien ki kuluna oyo e ko sila kande ni tanke pesa mabe bazana bandeko basalaka ozomona ndeko ayokende ko passer ko yambongo azana ngwe balanité ngana ko lula musala muninga so na moni akia na résultat c'est persinga na kolanda ye ozomona mutake na kopana so na poko elo côté yoku tu chemin ko po bete ko so le kam takenda ko sala ko kolanda kopina ye jamais faut bana ko seka ni film na ndé mtasole sanda kuna bango soko ye bakati kolanda ngo très bien ozomona film sa kata e fi pendeza kama ile na classe akati ne sengote conjoncture anda kuna nde ba para baso kene so balana te ay ko mona ke modèle so to andika ba para ba ko kufa kutala asi mo ba ni mona pembe na kena ye mama na so ba no clé nani asimbila ko so ba fille venta fimbu na ndaku c'est ça na le ma kama mike bakona ba téléphone mama tika ba koma na ba téléphone na cher babi mana ba kona ba papa me bana ba résultat ko bomba ba famille bo pekisaka te kolo mokila sala bisa zo mona mabe tala mboka oyo toke ekutu na logique ba pays lokola ya poto ekuta na ba difficulté ko Congo ba tingiso ba kufi mundela ko conjoncture to vivaka watin na ba lo polele to vive mabe bana mikia ba nefa ba kimi ndaku ba 8 ans ba komi na nzela na ba kende na ba triomphal okuta bango omona ne ba bimaka est-ce que bango ti ba orphelin c'est ça ba para baza me kolie zo esimba te mama tekaka me bana si so laisse bango koma na lo belo polele et lamba ya mwana kolalisa mama pays ni tala o ko yokanga na zakana sur blanc mais ba congolais pe ba lipe ko bota trop hein mais ko bota mingi wana eza a fonction yake na mwasi akimanga papa c'est les qui te font na sikamo olingi mwasi mwana mbongo te o senti ke nde mwasi ko moko yima makarata linga akima foti ke lesemi aza wana qui me soudé mais pas c'est baki ça monsieur c'est multiplié pas c'est baki ça mi mes fidélité ezongi na place on comprend là si ok bozo ko ngala oyoka mais pour la justice na mboko to comme on ke quand ningo lo ba na débit au mona ma beza là qui tombe sur na téléphone na pas mamuta yibi akota prison makala o ezaki ko suka même na commune problème ça dossier fa suka na social problème ezabo RDC to ebi ko balola malame ko mama be ma sœur oza likambe tungso eza sérieux ba tu peux ba landelo dossier ba sentir ko za na raison mettons ba moni ya kuna ba pesi bango mambongo ba corrompe bango ba wangani ya yo na zo belo RDC mboka tona mboka moko justice na yo tikela ngonzambe nazo bano clair yango moni tambola ka toujours mefiaka lukela ka yo sécurité ya ko pesa o réseau poza na batala un koninga ko dépendre na batute dépendre na musalo bi question na sai musalo o rembourser na salaire wana suka même na famille ndeko na propre ko lingo na munoko mena fete so pesa mko makamba lubaka ko piquer crise o na lobela yo to na mukili moko na pesa conseil so ko komi mpaka te ko beta ka tolote ko nuna eza différent na konginda ko nginda onunu te na Congo makamso kutana ngwana nzelo kamwe
koyo ene bele bakota cimetière zana mbonga cha pembeni makambo sunde bomai yango moninga nalinga koyamba makambo lokwa garder sute ozo comprendre nga na pesa conseil sérieux nga na koma ona loba kozanga nanga na force kana ngote na lukela nga lipo na makaso nzamba pesa nga na suka soki na zui na pierre ngo forme bombanga na kotikala ko lula makambo elekinga te soki ozwa na koyoka mayele na osaka na mbongo nini na koyoka mobola pourquoi kweya kokwa na soka betelo lisolo ko kima ba danger ya mona e komelo kwa mayele yoka ka tous les côtés ko inaka batu bazanga te zaka na bango moyoka ninge saki bango bakoma na point wana yosko kanga dévier soko zima 100 francs luka muto azaka na kopa modèle ko la yo amataka ide mukileza boy to kuta malobo batu baloba yango to loba o to yoka te to loba te soko zo comprendre na bima zoba po makambo nga na kende ko yoka eza o bongo loka te so na bimi le chèque ezanga ite soko zo comprendre côté na nga na lekelele balani te na makambo bino boyoka ya malamu dépasse vieza pourquoi batinda biso tout na nzela classe eza moko ya kopesa mutu réseau apa nyonso esimba classe nde liboso mais kosi ça peut classe ozwi vite na nzela mpe kokende mame nzambe atayo komi miro komi lelo mpe mutu yango moni tous les moyens sont bons mpona mutu azopema za ndeka couragé tous les moyens sont bons pour réussir eloko esangi biso toza na bamayele mosusu tolinga kosalela te nalinga mpe simba fo yo edenga nazo bakenda ngamoko mpe na kosimba ebongo bato bazanga appui bauta bakisanga na yaye moko abundi ache mwa 6e sans appui misala mo somena miso koseka mais akoma nango lelo muta sala pe boutique azuela wapi sa aide mayele na bimi na 30 000 te 10 000 na lia 20 na caisse azana posa ko salela ebisengo ma privé pas bombela e ka pe garder ye na bimi singa na zwelinga na pimelinga pona bombela nga ozoka bakalikini eloko nde ezangi bato na vie donc nga moko na trairinga comment na ke copie na zimbongo pona matabisi na yini mena na mbongo na poche 3000 la moto tinda ku bien pourquoi na nga na kozonga te no ke malem soko moninga ezoba likokoto leki te na komi na ajo ko senga pa bato eza soni mutoki na nga nde ezobomba nga 10 000 na bimi na ngoso na longoli 3000 bomo na nga na matibisi mais lobe okota manka vomena zonga makolo bose 4000 bata matano bimana tongo na dépendre na bino te kilo na ngezo ezonga aux en forme c'est ça so comprendre eza bakali kilo fo batu bayebaka ko kabela nyoso botutu na lisuma te ko koma mutu ezaka mayele na ko tanga temba pesinga valeur tina famille feti matanga ba temba sanga na kiti te o mobali amona na kate ti azo vivre seka se lombe so na calculo yo au moins nga na 35 40 ans na ebe na telemo bité o abonga nzoka na bonga te soko yoki monta mbongo na otamba na ngo bombi famille na ngo okima $140 mais za bana misato mais ndeko na biso no mona ke prête asimba ba $400 soko kene kala sali fête zonga rapiaka aka na masola ya lokumu mena tongo asengi batu bakabela ke batu bana mbonga bibamba au moins ndeko no moko be mwasi mo bane bazana ba fomo ya mame oyo te ba ona tongo ba chelo mati tango ko kende te ba na lar ndoko ba na lar te organisation le kinyonso eloko so sanga na Congo o remarquer ko po beta ko pesa ngonzela mais bandeko no basaka ba beti soki ya yindi yaya e pesa o pesa mbala moko komi bilanga na Congo bilanga Congo mais tomoni obi président Tshisekedi ani na raison entourage ya mabe IDPS o pesa bon be chanter ça bazo aider président to bazo aider président te pas uta kuna na IDPS mama wana za parti motema malamu za parti te za mutu okozana ba kombo 60 boboto ba force kango te okotanga te me ba betelo maboko koleka po boboto esala okosi sa classe boboto ezate mise 0 boboto ezala kwa na tango kala ba Joseph ba pesa solution na ba pays batanga wapi na ba Daniel mutu malamu ko bunga ete nazo pesa conseil oya lingiyo okokamwa ataza ka musika wana bandeko kombia mutu komona yo boti ayeko talo so memelo eloko mais makolo mozana ba pili musubo ebana lera likambo ba cha opwa balingaka lera bomengo makopini oza wapi ba feti mais lero kotika la piake indaka ndeko kuto kipaka te mutako yo talo liboso ye omona memi na pondu donc elle kamba parti tendel mama motema nazolobela yo mais bougumesa limité nyonso ezosalema motema gouverneur Roberta batia sika na ya kala na ya sika soka baba congolais mitema to komina na place ya kotala teke te intérêt na ngana cha pembe to tano intérêt ya batu likambo na komina Congo te ngoleko ya Congo bonga na 5 minutes mama tozo tambola na sono ndroto sumbisa to mutolonga biso nyaza te
Là, on a mon père, on a été qui ça 3 fois. Et on a regretté. On a tout le monde, on a dit, tika babanga sango na soka na musika nde bayo kaka. Ngalo wana mopaya wate. Salité mboko. Mutu muzuzu kuza ati Lubumbashi. Kama na Kongo na Lubumbashi yawa. Atama na Kisasa leli. Ça c'est vrai. Kisasa na bino yangoyo na mawa. Tala Congolais leli boko yaka na mutauti libanda. Boni boyeko. Boni boy. Ça c'est vrai. Mama yana makamsi tika la na biso. Bashi uti goma so ye a oleli. Oleli otuna. Kisasa mobete la katolo yangoyo. Kuti misu bako makolo ba. Pourquoi capitale kendeka ta kuna hein? C'est ça. Mboke baby vraiment. Maman. Tu peux ça chance na. To mona ngoma alamu me malamu te. Et ya makambo photo fana to tuna au juste to kende wapi. Gouverneur Sikaye Daniel Bimba. Na hôpital. C'est chance. Comme si au sala elora malamu. Mama nanga. Bila kei. O balongwa. Yokana nunga. O balongwa baba faux congolais te. Bazaka ba vrai congolais. O pa yeso azaka vrai congolais, azaka vrai congolais. Nga problème nanga ezaka o ya kocho alongwe te. Problème nanga ezaka kande est-ce que bozaka pena na souci ya mboka oyo. Soko za na souci ya mboka mama ko comprendre. Nga nazaka moyibi pa na biso mena ibe misilinyeso na moto te ata na mona ka vite. Nazaka di papu mo na bombaka na brique. Pour nazaka dete. Et chez biso na ibide na kotinda ko nyoso manka. Na iba moko po mo kate na calme. Sepe na liango apena ki na kimi. Na ko zalera ko epita to ko kabola. Na ko wela ko pona te bona zane conscience zo funda ke na iba idali papu na mo. Bino bo pona bo tike la ngambe na zu e komi boboto e boboto te na dibla ki bina pesa. Carlo Munda il faut rendre problème. Na sûr que opposo yoka. O comprendre makambo yango. Soki nga conscience ya chez biso ezala boy. Bongo bino bato l'état. Oh bobomba na robata masato e baboyebi. So zuma li papa tina boye. Ozo zo li papa ngo poto ngata ba flat misatu. O etali ko bongsa Congo. Pona ko na ngo bosa ila mboka bozelaka nini. Et puis kako ba ibaka en tout cas. Libula muke bo bambaka te bazalke comme munene ba misela ngo 1 million. Bongo ke ndoko sa kuna 50 000. 950 babombi. Ozo mama. Obi pays oyo. Mugolo Congo ko bimisa ba traître bokokamu. Tozali ao. Et bele ba kokota li felo na makamna bango te na makamba pays kaka. Tozali ao. Mama tozali. Mais pe bilonka moko ba diriger bango na bazongi tomoni gouvernement bimia ba ministre kaka bazalaki bayibaki bazongi lisusu. Mama ya koloba na ba kutu eloka loba na Congo te. Makamba Congo ici sanga maï. Ocha ba oya sika bende ko banda ko iba. Ocha ba oya kala ba continuer. Bazo continuer. Ah OK. Donc Congo ce que to suka na ondeni. Yango na biso awati. E amboka moko ko compter na ngote. Linga ngo poza congolais. Mais ko compter na DCT. Compter na courage nzamba pesa yo. Na mama na ba no clair. Yo kanga bien. Moni payo. E bebate. Nzambe nanga témoin. Congo e bebate. Problème ezande ke toyebi ko pesa raison na place to vandité. Mama muta sombi ndaku mokonzi. Atongi ndaku esili liboso lopangu na eka na ko bima. Oracha pavement pona baninga na za mokonzi na quartier kombo na nge pesi balabala kilo. Na mika ko chata makadam ko banda kwati ko ko lia combien? Te. Kanga soka bimi mabule bandishe. Eni nini wana. Ona lobela yo. Kibo konzi na so fungoli porta lopangu ali ndatonga. Libanda lopangu ndenge na kuti ndenge koza ekozala. Tala mentalité ba congolais. Intérêt personnel. Ba longoli bokonzi na l'état, ba na ngoti na balabala. Population ba tiko débé na poka na babisi akakoto zo kembaka. Na ba embouteillage. Ya roya wa. Côté to zo roya, on va voiture doublé. Otali na l'heure à 17h 18h, ba tindio pe na l'état te outi wapi. Wa. Mama. Même 20h 21h. Et ça la marque na mboko yo hein. Mama kala na mboko yo. Na mboko yo. Mama to na mboka moko ba konzi moko ba noma bango. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom là? Na yela ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akoso
D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. natalaka bango bakantaka tosepera na bango ntango nataka na bakapenda nga bacompétent tala mama nalobaka bacompétent naolobela yo yokanga très bien je te dis avec amour oyo azwa soki amoni babola oyo kakutu soni poso na mibimisi bakosenganga mingi oyo asaka na leta soki amoni population na mbuscade esalaka soni tozolia mbongo mpo tobongisa me tokokaka te tande tokomi na place oyo otya susu fiere moza liboma comment on wow Alexa suyo ozonyokola bango na mbongo zelo sokoka te et puis ozwi sans cynique pe oleki karate muso azongi même chef de l'état saka boyetin ayaka so moni bel moko afandi nye on comprend maman na option autorité toza na bateau chef a tier sur 10 7 baza ba maman ne compétent soki bayokinga na juge mutu te na bika polele bazobebisela mokonzi manda na epa pamba mongonza revoir otie bato bakoka te nalobi na yo moni bato bakosala na leta bato okosa bato me batanga te bazaka na bolingwa pays okomona bolingwa pays eza na bamamo bayaka kala mabala biso afa tobotamba bamamo bautana ba 80 70 kelke mabala bamama wana balongoli mboka ekisasa balakisi ka nombre ya basani me ndenge akabola fufu lokwa na machine soko opona ngo bate ote oyo te zwa kasi te nozangi kopona ekabola kwa ba mama wana ayebi nombre ndako te metanga so kabola oyo eleki eza te lelo so abika kabola santiki ya minene ke ya mike tkalo bando sozolela bazongisa bato abongo bapapa bazaka na misala malonga te me babomba bana batata masina bana ya bandeko ya mwasi oza bapapa wana otali salaire ya papa na onatra papa moko asaka na nogeira motel modèle bomba bana 13 sans faute ozotuna o papa nini pe bana basisi classe sa nyongo modèle ba papa na nde bazonga na Congo bo bakufa mais siko continuité ezate yo na tuna bato ba na leta ba lokoti bino wapi po papa na bakufa elongi moko bozo mwana ba 80 ezalaki te eko bima briske batakala pe bazali ekomi pe elongi ya politique eti bamboso baza batakala mama vanda ngabia bilongi musuna ba 85 ebanaki te tokomi kana ba 2000 ekeba kombo pe yokane pe so ba sikelo ngina teveka grand politicien nakamwaka obimeli wapi okobe grand politicien c'est politicien bilongi toyebaka bakitima bini ramazan toyebaka baboboli kolokonga o biso toyeba so balakisi tala sakombi o toyebaka mama tolobaka ko indépendant chachacha ka bilongi ana ezaka ti lelo ezoyaka boyi badescende te bobimeli wapi ata batuni grand kale akoyisa bino ke o tomonaka bango te politiki moko bobimisi mandaku soki wapi bakokomaka bapoliticien batangi te badoktora ni mama kotanga ebongisaka mboka te soki kotanga ebongisaka mboka nde kongo ebonga kala kotanga eza na mboka oyo oyo batriche na batriche me namoni awa nani mwana ya moko ya limite jekoko mulumba sele bino monge namoni asele bino mwa baaction ebelebele mino koloba mama nanga omi na kongo so toluka bata moko kongo ezaka ya kokufa qu'est-ce que encourage ba oyo ba moko po ba misusu mama bazo mwa na aloba na yo mboka monelo kwa kongo eza na makambo kotanga ka boite ona alobelo polele kongo eza pays moko kilo tolobaka makambo mpona venir ya makambo eko ya lobi totiaka likambo te lokola oyo soki aye tokotala obongo moko oyo te bato basalaka bazaka ebele comment bobo tekende koponaka bato moko mibale misato na place oyo baa 50 ce qui fait mabe eza ebele il faut koyungula to na lero mpenza fo mokonza koma dictateur naloba yango polele un président africain soki oza boboto mandani okozala mabe fo ozala dictateur mpo makambo emarché nazopesa oui il faut ozala na cri de lion lion soki agangi meme ndeke alengaka so oza na cri ya taba bakolukonde mpo badame yo
so yo kinga mama na so ba no clair to comme na lero nde Mobutu azalaka o mekia chebino na ponga bia kati na mitu na miso abato kama so engagé bino ko kolenga droit de l'homme ya Mobutu droit de l'homme nini ba on ba ko ba mimboka droit de l'homme ndemte bo mimboka ba oni ba yaka Mobutu alongola banga bomba banga batokena ba kena mbuso wapi mama to ba makamdenge zali Bachar al-Assad yewana na kati ya pays na so Syrie dictature na makasi amemati le na longola mboke zonga na orde Poutine yewana na ko simba tokota na lisolo pe to moni ba combattant batiki na bango bazalaki même ba musicien na biso bakebeta na poto babanda ko boya ba betele batiki ba comprendre que mama mboka oyo zana makamoko e ba misangani te comment payer zana makaba nzele silite kendo tana banzela oyo ba route numéro 1 kaka ya Kisasa te na banzela Kananga na banzela ya Kisangani oyo kenda ti bandande ko to me makaba fufu ozomona banzela ezokanga na ba poto pona ko sala banzela po peso na kilo bozoela ko sala arena oh olobi yango bozo bakaka arena donc initiative ana ya mabe banjana nkute bukana bo bambita manzo wasakela ko monene so yongo bokumi musique ko zonde place ne sikoyo musique komi nani hao bokomi musique na Congo somi dans musique est 8 places et mbotoli nyonso tio kama na leta mkomti so komi orchestre tiens Poni ko komi selo ko somi boy muki boye comme il orchestre ko voilà ce nana tiens ya rebelle ko sala po mongsamboka bo sundoli bozo wele ko sala soki arena 3 ya wa ministre culture mama mboka oyo mama Congo mawa mama na zebisa yo mboko na mawa ndimelanga ministre ni na ozo mama tambola na Congo koma ipeni to zonga ozolela banzela ndengo ozomona mabulu ozomituna na centre ville na libulu awa ti wana likamba wisa kya sima il faut que bozela onia pesa bino edi mama ozomituna olikamuni otape ba hôpital ya l'état mama OK bo soin bo zo malamu te donc pour soin bien faut que ba docteur ba mama ba docteur ba docteur Kisasa ba bambela ka batu ba maladi baba mbandeni oye na maladi ya mutu ba koselo na makoro poka ba pisa kisi na bango ekendo mama yo bela no mutu me mama na simbote na docteur Marc Luzoladio na taki maladi moko nenga zotala ka batu na fenêtre seke na eleki na modelo te ba bambela nga ko bambela maladi ko mika misu boy manu na ko bimisanga ya wata te pesa ya di piran oui donc maladi otala ka gi bongo te donc ça boy amusi sak famille ba kizengi ya ko biga kaka même maladi zo kama ayela ki boyete nyoso ka kisete kama loko ba soko ba maladi te soko yeba ko bambela ya maladi exasa ba kuto na mbongo te ça va coûter na mbongo ça ne va pas ngana za exemple ngana hôpital mo be na Mombela bakena na ngaka na bosa na ngote batanga ba kenga so nani ba song samai sera misi $20 ngapi ngabi to pe bango boyete ba okima pesa ngana simba oyo fo ba song so mai ngamo na misimbi nanu moto eza ya mai te o fo song so mai ba sa benga ba osela na suba nan azu tonga moka kotinga na awe akangi so espadra na oza skala na chona tuba ngai bina ko suba te o suba bo ya posa te banga bien na bimina sima bina sota ka mina kenda ngayo azo sanga mayango na kena $20 nanga ba makamuga ezanga mutuna makolo mboka o trafic d'influence donc na ba médecin ba kota na G na ebisi yo na lobi na yo tout eza ya kobeba justice amboke kufi donc koto peut toke na santé na lobi na yo nyonso eza okufa vraiment même ba accident to mona na ba moto bana moto ba koma maele eza bango mama na pays moko te ba wolela suko biksa mutu te lokwa Congo Congo batala kapenda bo pesi mbongo ba bandi soin o pesi te même ba mono zo kufa zala wana ça c'est vrai Congo bibembe zo kufa kutu na ndako zakata na suivi soko batia liko ke no hôpital ndo ke sila na lo bano poleli ngana koto no hôpital santé ke ba yena mutu ba che wana ba docteur ba beta masolo na bango tanki ba moni mbongo te el mutu ko na mbongo trop ta mbaba banda bwale pe masuka akei tala Congo pe yoyo on a loba na yo et puis ba traiter mutu côté ka usikeli mbongo bale ba choper na pause
baye na mbongo ba continuer ba comprendre que mbongo esili mama ba tebe pause kena hôpital monako au moins ki ba maladi msu bana mbeti msu bana ba réserve mais est-ce que pona mboka onenge kende parce que ba kozo ba disposition te pona bata moto ba moto pe comme partout mama bata moto nde bazo sunga kutu bato bakoma bien na bazo ba accident pesa ma accident les gens bato ka pressé bata pressé non ba biko dirige na ba no polele au moins ni makamto sana ngwa Congo ezana likambo kopesa mutu fotité tibo pekisa bato bateka ba kwado oko texte loko teko coach loko na vilité yaka mauvaise foi comment ba expatrier bo pesa bango accès à ko dondo na payer ça bango te bana mboko bo privilégier bango te mboko ba soda ba ko panza bato tala salaire soda na kama ka bango moko ba futa makama be yo l'état ozokengela l'état mutu ozonda na simazana $40,000 yo zo bimana $80 mazo gangelo poso kambang à vos ordres. Nazo bano polele e makamu foto fanda mama nini to sa pombo ko fanda Kadhafi azaki mokonzi apekisa ka bafuta talaka na bato balula libi ko le kapoto sera Kadhafi ozo bango bien bana bakota diabo mindele babo makadafi tala banda Kadhafi akufa mapapa na mapapa yo moko yebi lelo libi comment nzela ke bapoto ya nzela mai nana ko beta to mais on mo ba regretta pourquoi to boma Kadhafi makambeza yana ba démocratie musu na Afrique ko ya lero te même Lumumba abima héros mais acha biso na kao comment ça awele l'indépendant na lero ezalaka te Farazela il fallait zela surtout ce qui indépendant na 90 où est le mal tout ça indépendant ça mbangu mbangu tane to tikala et puis comme ya RDC balongolango sera ba Lumumba bazalaka na Congo bientôt de Salaka avant indépendance Lumumba za témoin ba famille baza soko tali ba bitumbe zaka ndenge saka mindele na ba Belge ba na batu mwindu Zaire ya nyen Zaire longwe désolé de soutilelo so moment ni kombo Zaire ya mabe boli ko kombo msubo ko chame bolongo la RDC eza kombo mérita wate ah bon on a jamais biso polele mama kombo elanda kati ah ezongisi biso ezongisi biso kana makambo ezaka fa indépendance ya ozo bango ba bitumba wana ko kufa tilelo soko tali ese makamba Lumumba ezo ya tina este guerre maisire ya teli kombo na ya ber boyaka na kombo Zai nani asimba Zai ya Mobutu Mobutu akumbi chemise na photo yo simba Zai sia bakamtu photo lo baka biso no mona etanke bayoka kayo bakebe balandaka mama ko Congo mabe ba congolais ba mikaba na mbongo koleka finira mboka so yiki makamna lo ba déjà bana bazo na lobi na yo na venir ba congolais non ba komi na conscience te que to bundela patrie ba na conscience nanu ya moyibi likambe tali mbongo atomone na mande otikaka te nana kozana susi ke te Congo ezo ke na kokweya kilo ya mboka watanga na longwe ninya ko remplacer comme bien bazate nde place Congo ezo kweya to kutana bato balingi mboka frete to kutana na bato lokoso so zo kanga n'habite so o comprendre nga naza noir sur blanc muko to kutana bato babite pour intérêt mboka to bongisa makambe kozonga population ekozonga na kimia bilia lio to lia ke utaka ba former le royaka te même na donne ba bate to so ma population na biloko mabe to boya oya mabe et tout là na ba pays nyonso ko kwa kana de se ba tuaka na ba libanais na bendien ba kono pa ba chef douane ba pesi ba $20,000 ba $30,000 ali bokotsa ali ba na ba wenze to so ba biyamba yam bambisa mais autres tout le bala mutoko liango azate mais ba former le uta wapi ozomona mama parti no c'est ke wapi ba kingo so ba nini tozo wela kana ba wenze or ba mo bandima ke ya bali ya ngote bango ba kena ba supermarché ba tike so ba wenze tant ko inda lekina teva so be la Congo ndira lingimboko mokonza kotala kozala wa mais biso pe susu peuple ngo na lo belo polele tozo vivre mabe bakonzi bazo wela intérêt na bango nana kolinga Congo nana kozana bolinga mboka ke te atanga na longwe Congo tika na kimia bazate Congo la to nomé ça pèse $100,000 la kisa ka musala mo be mundela mona kabele $30,000 ako wanga na 100,000 ya prima compagnie ako ndima 30,000 ya mundela bibamba pa bebi samboka batondi na peyo so yo kinga Congo sataka ngango te lo kosi ya ba dirigeant de bazo kwesa peyo mokonza mboko ra longola bango atalaka bango yango yanzo lataka beri nyonso acha ba compétent mama to rebi ba le so sana batu ngo katelo pas cité boko pola bakatela ke pas cité ngo Congo so kwea
Donc balongola suso nyoso balongola. banani. Bananga Congo fele ka bana ki yungulu ba chengeze bele na fufo mokonzi. Tala ba chenge. Ba yungula et puis ba moko te. Bo yunguli après ça bo juste bo yunguli. Bo tai penda oyo bo chana moto. Congo za na be filtré. Ba congolais belé ba uti poto bango lelo baza ba ko ba ministre ba bibiso monde to ba moni bilanga wati. Biso moto ane district na kini. Bilanga. Ba bito ni biso moko tanga bien te to lingi ko za na conscience te biso ka bar ba boîte mais ba uti libana mboka bango na baye. Mais ba kanga bango na be aéroport ba kimisa mbongo na avion ko kite. Bango te. O ba kanga bana be aéroport a Brazza ba kimisa mbongo na poto bango te. Pour moi, je vais faire pour bazonga poto. Boye ko ça na place, bo pesa ngo raison. Comment bo ko ça ba futi bino bozo mbongo bozonga ça na poto. C'est que place bo ça bozo mona ngo salité. Alors belo polele. Dala. Donc président problème exact Mama yokanga. Tous les présidents baleka na Congo ya mabasa la kate. Yokanga très bien. Mandat moko te mukonza ko linge beba poko mone sambwa. Et ande bata pia ka confiance ni misala. Ne ba traira kai so alata ka ber po amona ka mabe ta ka kara yango moni so za mo konzi na Afrique ko za mo konza ko yoka ka batute za ka mo konzo yondo so diriger so ke bebi nga mande kufi o moni clarté salo yo lingi na bite ni nalo dictature to na démocratie mama démocratie bongi na Afrique te a to za na pays dictature ndako za na fimbu na sima porte te bana basi bana bazeme zanga mibali oui faut film même de temps côté film bon mutako beti akobebisa yoko matela ina masoko hors de goya to zangi film ba na sima porte ngo Congo za na laisser aller o uta kuno ko pena chinois yoko mona la pays o sa na l'état ba peso bamba 4 princes soki balabala alors nous amboko kota na ba Africas na ba compagnie to yebia o luki ba chinois 4 ba maçon o bengi bango aussi quand même ko bambe ko sali bango compagnie o pesi o ka ba chinois ba so ka ba congolais o sinzi bango ma $100,000 o tkana 1 million Obombi, ali babandi ko sala bibam. Ba goudron moko lemba moto mi balé ko le kanzele zongi libulu. Mboka nini place yo zo trahir yango. Mais bozo vivre ba congolais. Nazo ba no polele. Après tant ko mona population ba za ba bolole ba paraissé. Yo biso to vivre na fa normal nzamba. Yebi yo zo vivre na kimuyibi. Ko bongana za na fa normalité. Ko bongana za na ko tricher zo ko sa Congo. To bi ba victime pour te nommer to bi ba bola. To zo tchaka mi ko na ba compagnie bozo futa ba chinois futa biso mabe. Ben ne bazo nyoko option ba 8h ya 16h 5,000 francs otali musalo leli mukonza ba ya ba kongola ko ya tali ndenge chinois zo nyoko la bino ba kabele mwa $5,000 awanga ni bino susu o mboko sana ba tote na ba traite nazo ba no polele ba moni likambo zina mundial ba protéger mundial ba bengani yo apozo kumisa ka peya boy Kobana Congo, mama fosa mutema mune. To comprendre que solution ya nzambe monde. Solution nzamba nganité. Nzamba za ko kisa nyonso. Yo moni yeso yaka na 30 ans, yeso yaka bébé alanda procédure nyonso bato abota makana. Yeso alelaka na maternité. Yeso bimaka na tante ya mona ki passe bo mwana tianga za ayaki na nzela nyonso. Poyeba makama mukile za Congo za nzambe te. Ezande to lingi pays to vandelité. So kompanenga. Eloko lingi te, okotika ko linga ngote. To comme na suka to comme na suka na za sûr que ba congolais nyonso mutu na mutazui par na donc ba o nyonso ba libana mboka boyoki souffrance ele kana mboka na biso donc likanisa moko yo munte ba talibanda mboka bazaka na souci aba koleka bango bazana place bien yo nanga to lu to kende pote même tana pota na souci ya a ça fait pas bato ezaka pas bato attends changer nationalité lobi anglais lobi français on a reza pas na hoté likambetali yo kozaka na souci et bon on a bible mona kité on a zaki na place bien Moïse azaki alaza za mokonzi comment likambetali ba israélien ba ki babola akenda ko boma égyptien pour abatela na pas nini ayebi ke likambo makile eza différent na nzoto azaki égyptien mais na kati azaki israélien siko ba tona nde bazaka mingi libanda ba na Angola na bapoto o bazali bazoli mbonga mboko na babongisa na idée Moïse rien ba jida na ba jida bisi kaka teka Jésus kasi ba bisa teka Jésus ah OK donc message ba nommé ministre tanga zo seka pesi mbote comme na poko ali teka Jésus ateki Jésus Chilo Galombo de Amini député teka Jésus teka Jésus c'est que voilà l'autre no benga ba mikolo ba teka Jésus kasi ba teka pays ba teka mbo bitumba ese bo résoudre akofana ba benga na Kiswahili na Kagame ichi $300,000 ale mokonzi teka Congo
biza jida ya beni bonga baluki bitumani bakotela soka ala basolo bakufaka c'est pesa rapla abakebe bazabo au moins na bisatu ka tout bakufi tala Armand Mobutu na armée moko bakombo échangeate ndeni Armand Mobutu bakokaka te bakoka ngole rinyos kaka bakufaka basangana ki 20 bakufi babeta bisoka missile otali Rwanda mboka lokwa kingabwa mende zo tungisa mkongo munene zo tuna tozata na avion moko tata Mobutu karabati ni kango epela ile katali kona bango babanga moko tata mirage moko tata boka ka bombi te pour fikele kata wa bazandi ke ba en avion e baki mata ko kima oh mboka na mawa. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Nabi que ça y vient plaisir makasi. Tolobeli mingi vraiment politique à mboka donc passe na moté mboka okufa na okufa donc yo kufa le plus en plus mboka zo kufa chaque jour bozo la muka Congo zo beba musique na place bazi musique ba piango valeur ko le ka ko bongisa mboka yango moni batiki biso na distraction bazi ba bar batiki na babala bala na ba wapi na batera bale na poko bakiti le congolais ko lula masanga to kabila bango buzoba bango bazo piye mboka niko bongisa ta banzela biso ka to komaka likamuke na kele salaire ne kala ozomona ngo avenir ona kolexia kala na babaru wana vie zoleka o kama l'air moko be makasi nzoto esili on ngo forcer rien poni ni olexia kala na kofanda na distraction bango ba pied batiki mboka mabiso ali ba chepwa siko ko to lobeli politique to bena muki mamba pasteur pe ba kotina ba conflit makasi hein mama ba pasteur bazoyo kana ba pasteur ngani soke za ba pasteur ngani ba mboka mais nyoso tu as rodité mama makamba ba pasteur ku te zana rien à voir tala omoni makambo tolobela pays et ya makambo eza série avenir ngano na kati yo nanga tokoza ba rescapé famille na yo okolataka motungisi ya bandeko baluka kame bazwaka te po pesa na pante yo lokola biko débrouiller ko kima pasi ya mboka bakantoka yo bonga koleka bango ndio moni bandeko bana ba diaspora bazwi charge ya ba famille lokwa na Congo mutakola kate bazaka ba bébé ortozana ba ja ba 30 35 mbongo to force na ba kope bala na kate koma boya ko utangola sali 6 soko ya façon ba terrain na Congo to sali 20 ans na kiboy bando deliver na église on dirait okweyaka bon délivrer l'église au koya ba pasteur même ba poison ekoti lelo kozanga koyoka po basala nzambe be bakoti pena ba conflit bazo mama wana makamna bango conseil no pesa bango te wana zaka mama auto englober ka wana ke to linga mboka so to lingi mboka makambe ko kende basala nzambe za makamba bango na nzambe na bango ko sambela nzambe na ko zana pesa différent okopa ko linga mboka et différent oto olo balelo eza makamba kolinga mboka pasi oto zomana baninga eza bango te pays nezo contribuer na pasi bato bazokuta nango lelo soko ebite tala babalabala minene ba quartier minene lokwa Kingabwa Masine Kangama nzela moko te na kati bafungolo kosata makadam ele kale retour population fandi kuno koboya kene nzela Kingaba telema na area kota Izam tala balabala point chaud entrée wana o bombi population na kati moni entrée même porte ali felo za propre les kawa to comme vraiment la souka merci ozo mona nkiele mo le kezate mais tali population ça na kati l'état na pays na yo bato bazo futa courant na mai ba vivre na condition boy to na gouvernement toté mama to ba même na mboka makambo ezate mama chef coutumier mona na mboka partout te mais bato basaka bilanga na mboka et puis ba na ordre soki na mboka senti que te apenda moi logique ça pays ni to ça na ngoma to no pesa ka misu boy c'est normal photo loba Congo c'est biso nyonso ba tutu ba kokima mboko te nete so comprendre tozo ke na ko bepsela kontala ngana to ko za ba rescapé bongo baba ko yasima na sûr que message est comme na ba dirigeant nyonso ba dirigeant boyeba ko iba na bino to pekisite souci de la boza na souci ya peuple peuple yango pe même famille na bino na kati à part yo soko longwe dala ndatuka mama dala likamba Congo zo ata kutu velo kuna bitambola ta makolo tambola kana banzelo ko mona surtout pourquoi na tongo mboka nini bato ba auto kingasani ba ko zwa bisiti na de bono mpo ba kendisa na pourquoi po ba zwa bisiti ba ko zwa bisiti na ba TP on comme appelle na de bono mbo embouteillage ticket so kende pamba mais na prix cher bisi ni na tongo za ka prix musu na poka prix musu so musala osala makasi o perdre son énergie donc population la lobby sous faut manatongo faut mettre sur makolo bon nzela ezate banda to yeba Congo basala yango ti lelo nzela zaka moko ya kende changu ka poma tete na nzela ya quartier 1 oya ya njili wana mai wana ti lelo
beta soki combien des années ba autant tala ba mbongo batu bazui na Congo o ba yaki makolo ngulu bakomi batu minene tomo benga ba milliardaire na mbongo ndé basaki commerce ndoka ba ibika na peyo mais ba sala ta 3 nzela ti kokota chango kaka nzela moko akala mama boni ko saka na Congo boy nyoso ka sata nzamba limbisa bino bokena mboka mabe to comme si mboka pepele bibembebele kufi payer so contribuer na liwa batu ba belé ba kotina ba ça maman et puis mboka ni batu nyonso ba sala na l'état ba futa maté o ba yana facilité na bazon du kambo enquête ko sala maté enquête ni ko sala mamutu na ba otinda e makolo pando vérifier ni mutu batinda ya sala enquête e makolo bembeti ezo kote maboko na poche ata so kaza na chombo abenda wana enquête. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Maman. Merci Nabina sur le message pour l'Anabiso. Derrière la caméra, Nazaki na Maël et Sadik. Oza batoko pe sambote hein. Au Bolando même. Ba tutu basala kia. Bangwana no pesi. Bambote na bangoto. Mbote. Parce que je me sens comme maman sur le plateau hein. Non c'est ka. Alors ben on va polele maman. Ngama kametali pepe sanga passe. Je te dis, naza victime makamo na kuta nango. Na leka na ba galère so mena otambula ba makolo mususu. Otali aji na ngana makolo balanité. Mais na sango na volonté te. Souci ya kozanga na nazo tambwa na mboko ya ngambo na luka misala te ki porteur e comme langa ngambo. Parce que beleti lo bazana no wana. Obenga mfutema. Ya mfutema te. Pe lingi biso te. Misani ba ya ko kombaka balongola fulu. So babandika ko sala le 3 jours bakati impayé. Misala ko komba fulu ba 5000 francs batu bantiki volonté impayé. Ba liya malamu yate ba komoka ba pexi ko futa. Na la bano makambo Congo. Seri mo ba kama ko komba na buto yebi. Bolale be na butu ba komba kati tongo balabala propre. E kufela nini? So ko tali mbongo ngebi makati lelo. Au moins na kamtu batinda kia futa akomi moyibi RDC. Parce que moi, il y a biso. Eza Congo comme le la papa moko ya kuiti. Mutu to profita ko chema boko na poche. So comprendre comme na lo. Papa kuiti. Papa kuiti. Papa kuiti mutu to chema boko na poche. Ngolo Congo conscience ko ya ba jewe ko si e ko si la. Chaîne Nabiso Toyambio Lelo, Toto a trophée aux États-Unis. Donc, moi, félicitations à Chaîne. Merci à toi. Merci. Trophée, donc, merci à mon colo chaîne Franck Stemai. Vraiment, on continue. On base. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci à Maël et Sadik. Merci à Obed. Pourquoi pas Merveille. Maël et Guy Basket depuis Paris. Pourquoi pas Patrick Negro. Et je dis aussi un grand merci à Vanessa Laoula, Carlo Munda et Fouran de Makam Fouran des problèmes. Donc, beaucoup consommer Fouran. Obissonian Storola Tarara Foura. Merci à Francine, à Didi. Et na dédié mission Oyo. Na Chilio. Kalombo de Montréal, de Montréal, de Montréal. Merci. Bye bye bye. Bye bye. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 Azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti
ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est John Masquer. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende.